Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Ngo zawadi nini esilaka te zawadi nini esilaka te na vie makambo nyonso ezalaka na ebandeli makambo nyonso pe tu ezalaka pe na suka sikoyo na vie ya Mike Kalambai otika Mike Kalambai te otika penza Mike Kalambai te ye pe asavourer penza na vie na ye te zawadi donc soki omoni mwa eloko ya malamu ekomi kosalema na vie ya Mike Kalambai il faut kaka oya il faut kaka okotela ngo ba live olobaki bien oza na mobali na yo oza pe na bana na yo mais na minute oyo ata mobali na yo akoki kozwa yo penza ke non makambo ya Mike Kalambai na Penyen Samba etali yo te na minute oyo et puis ozomi bengama chrétienne une chrétienne ozomi bengama ke osambelaka mingi oyembelaka nzambe. Est-ce que mutu penza oyo aza chrétienne mutu penza oyo ayebi loloba nzambe mutu penza oyo ayebi makambo ya nzambe posa na yelinga ezalaka kotia trouble na bavie ya batu? Je ne pense pas. Mama zonga simazala mutu zonga penza simazala mutu. Mike Kalambai quel que soit que azala na ba défaut na ye to azala na ba défaut na ye te wana etali ye moko kaka na nzambe. Qui sommes-nous pour juger le roi de Dieu? Qui sommes-nous pour juger les autres? Tika Mike Kalambai kimia. Tika penza Mike Kalambai kimia zawadi. Tika penza Mike Kalambai kimia. Aza na famille na ye. Aza pe na bana na ye. Tango pe Mike Kalambai na Penyen Samba balingana ki yo ozalaki te. Ozalaki na yo te. Ozalaki te pepi oyebaki te. Biso nyonso toyaki kosutuka kaka tango libala esalamaki. De toyaki kosutuka ke oh le frère Mike Kalambai aye kobala Penyen Samba. Et puis tango pe ba makambo na bango ebandaki na libala ba trouble o tomonaki ba réseaux sociaux ebandaki eninganaki. Tango ebandaki tozalaki te. Toyaki koyeba ba makambo ba trouble na bango tango kaka Penyen Samba akotaki na ba réseaux sociaux tango kaka akotaki na ba YouTube nde toyaki koyoka ke dans na libala na bango trouble ezalaki mais soki akotaki te peut-être tolingaki toyeba na biso te. Penyen Samba ye moko apelisaki moto na ba réseaux sociaux ye moko asambwisaki Mike Kalambai mais ye moko conscience na ye zongi ye moko atali ke non nasalaki mabe conscience na ye komi kobeta alobi te bien que le pasteur Mike Kalambai abando sala ye mabe eza pe na bolamu o pasteur Mike Kalambai pe abando sala sikopo na ye atalaki na ye kama mabe ya Mike Kalambai atalaki bolamu na ete siko lelo avec l'aide du Saint-Esprit Penyen Samba ye kovanda lobi te na pesi vi na ngai pa ya nzambe sikoyo pona kokota vraiment na onction wana pona kokota na mozindo penza ya kibonzambe il faut ba makambo mosusu na libérer yango il faut ba makambo mosusu nga pe na misokola yango akotaki asala ba live na ye asenga ba pardon ka ndenge ezalaka siko ya yo zawadi esoswa yo nini bandeko nga kutu no kanisa makanisi nanga ndenge ezokende c'est comme si zawadi tango abimisaki ba problème na ye wana ke non le pasteur Mike Kalambai asalaki boye akendaki boye amataki akitaki souhait na ye ezalaki que comme Penyen Samba aza lisusu na ndako libala te comme ça a créé ba trouble o nyonso pour que Mike Kalambai abala ye to ye moko déjà bandaki kotia ba jeton na ye pa ya Mike Kalambai ba avance na ye kandenge ezalaka otia ba avance que non Mike Kalambai alinga ye comme ça abala ye mais comme esimba kite yango ayaki na ba réseaux sociaux alinga kosambwisa Mike Kalambai siko lelo Penyen Samba aye kosenga pardon
Et puis je suis sûre que Zawadi Olanda qui ba live ya Penyel Samba. Pardon na ye ezalaki mingi focalisé te sur le pasteur Mike Kalambay. Penyel Samba ba pardon na ye asengaki yango epai ya bato ebele oyo penza akosela asala bango mabeto oyo penza asambwisa bango. À l'exemple de ses parents. Asenga ba bolimbisi epai ya ba parents na ye. Asengi bango bolimbisi parce que tango alekaki na ba réseaux sociaux, tant de personnes insultaient même ses parents. Ebele ya bato balobaki ke non, éducation o ba pesa Penyel Samba ezalaki raté, ezalaki éducation ya bien te. Raison pour laquelle tant de personnes bayaki pona ko insulter les parents de Penyel Samba. Yango ayaki pe ko senga bolimbisi epai ya ba parents na ye. Et puis Dédé asenga bolimbisi na belle famille na ye. To matato kiteza belle famille na ye. Babala ye. Ata lelo soki divorce eza déclaré. Mais bana baza kuna. Ekozala toujours ekotikalaka toujours belle famille na ye. Parce que bana baza. Yango sala belle famille. Obenga bango kaka belle famille. Parce que bana baza. Ata soki lelo. Bango nyonso mibale balobi ke tozonga na te. Tokozonga na biso te. Totika kama kamondenge eza. Belle famille na ye. Et otika la ka belle famille. Obenga bango ka belle famille. Yango ayaki kosenga bango bolimbisi. Parce que y a de ces paroles oya lobaki. Surtout concernant la maman de pasteur Mike Kalambay. Alors c'est tout à fait normal. Ayaki kosenga bolimbisi. Ayaki kosenga pe bolimbisi. Na couple ebondo. Bango moko ba président ya Madjabo, ba fondateur disons ya Madjabo. Toyokaki ba message ya Penyel oya fingaki bango. En tant qu'humaine, avant dia lobité, na lingi na pesa vie na nga epa ya Nzambe. Mais nazana ba fardeau, nazana ba bagage. Oh il faut nanu na boaka pour que na kota bien na mozindo. Aye ko senga pe bolimbisi epa ya pasteur Mike Kalambay. Papa ya bana na ye, to matato kita aza papa ya bana na ye. Bano bazokola. Lelo bana bazokola. Après 5 ans, 10 ans. Un jour monaka bana bakoti na ba YouTube, bakomi komona ba biloko o mama na bango bandai koloba. Et osala bango choc. Soki baye komulanda pe lisusu vidéo ya sika. Ba moni ke mama na biso après koloba o ya lobaki sur papa na biso ata soki bazalaka ensemble te. Mais ayaki lisusu kosenga pardon. En tout cas bandeko nanga ekokitisa pe motema ya bana ezalaka bongo. Yango ayaki kosenga le pasteur Mike Kalambay aussi bolimbisi. Parce qu'il y a de ces paroles oyo elle était en train de prononcer par colère. Parce qu'elle était fâchée, elle était tellement en colère, raison pour laquelle elle a prononcé ma parole mosusu. Aye kosenga pe bolimbisi na famille Madjabo na ba abonné na ye ba followers na ye nyonso. Aye kosenga mutu na mutu aza na nzela oyo akutanaka na Nzambe. Sikoyo yayo Zawadi eza nini? Yayo bandeko moni nga ya makanisi ezo yelanga. Kutu ata ba video oyo wana ya Penyel omuna peut-être ye ka Zawadi. Mutu penza peut-être afuta ki ata batu basambwisa Penyel pourvu que ye akota na vie ya pasteur Mike Kalambay. Tango amona ki keno e osimba ka te. Yango ayaki na babiloba loba sur les réseaux sociaux. Ti lelo, tango aye ko comprendre que non, Penyel Samba akendaki concert ya pasteur Mike Kalambay. Penyel Samba après concert ye wana lisusu tomoni e ba live aye ko présenter ko senga ba bolimbisi na ye kandenga sengaki tomona ki Penyel banzembo asika Mike Kalambay ye moko kuto bando binango. Tomona ki Penyel azo sepela azo encourager ka batu na page na ye ba kendolanda ba musique na ye ya pasteur Mike Kalambay asika. Donc tout ça aotala ki donc pasteur Mike Kalambay na Penyel balingi bazongana donc place nanga ekozala zalate. Yango siko lelo kanda wana alingi abimisango. Mama Zawadi yo bongo. Zawadi tika ba biloko ya bongo. Zamba linga bongo te. Bible ezoloba ne touchez pas à mes ouans. Wana déjà des Bible. Et oloba bongo. Bible ezoloba bongo. Soki oza penza mwana Nzambe ya solo, ya tongo. Oza penza mwana Nzambe ozwa ka penza pe Bible otangi. Osala biloko olingo sala te.
tika vi ya Mike Kalambai, tika vi ya Peniel Samba Kimia. Oyebi bango te. Oyebi bango te. Yo Zawadi si réellement quand ndenge lobi ke non balobaki na bimisa ba makambo wana nyonso to ba opesanga contrat na musique Zawadi ndenge oza mwasi moko ya lokoso ya mbongo oza mwasi moko oza na besoin ya popularité si réellement c'était vrai. En tout cas, je ne pense pas que yo olingaki oboya. Olingaki na yo oboya te. Olingaki openza ondima. Tellement que oza mutu moko oza na lokoso ya mbongo lingi, je ne sais pas. Olingi popularité, olingi public. Donc, baninga public bongo te. Tika public elinga yo. Tika penza public elinga yo. Koya kokosela bato a makambo te. Et puis kolinga te kokota na ba vie ya oyo etali yo te. Kolinga te oya kokota makambo moko boye etali yo te. Kolinga te ma chérie. Dans la vie, hein, c'est vrai, c'est bien. Osa la makambo pona batu ba ya kobetela yo maboko, mais yeba ke le même batu. Oyo yo ozo kanisa ke ba kobetela yo maboko, le même batu ba koya ko critiquer yo. C'est toujours comme ça. Alors zala ki ba dans tout ce que tu fais là. Yeba ke oza na compte à rendre à Dieu. Nzambe alinga bongo te ma chérie. Nzambe alinga bongo te. Soki oza na mobali te, soki mobali na yo wana aza mobali te, aza ka papa jogolo babenga ka jogolo. En tout cas na oloba na yo ka ke soit boma na yo libala na yo, sambela Nzambe akutanisa yo na mobali ya vie na yo te, na mobali ya vie na yo. Mike Kalambai aza mobali ya vie na yo te. Mike Kalambai aza mobali ya Peniel. Soki lelo baboyani ke bakozonga na te. Wane tali Nzambe ye moko ayebi ke na otindela soit pasteur Mike Kalambai mwasi mosusu soit Peniel mwasi mosusu. Et puis lisumu ya makasi nini o Peniel asali o okolinga o ya penza kosambwisa le pasteur Mike Kalambai. Yo penza batu nyonso bayebi yo Zawadi. Tika ba makambo ya bongo ozomi sambwisa yo moko mwasi azalaka bongo te, agitation moko boye eza ata na mutu na makolo te. Omi bengani mama ya ndako mama bana. Zala une femme exemplaire. Kozala na bagitation ya bongo te. Tu es déjà dans les quarantaines. Tu es une grande dame, une grande femme. Oza mwana mukete, oza na âge ya Peniel te. Ba makambo mususu ya Peniel to bando comprendre que non eza ki bo mwana Peniel. Peniel aza na ki bo mwana mais lelo makambo penza Peniel alobi. Makambo o live o Peniel akotaki. En tout cas, ayez confirmé tant de choses que non, aujourd'hui, Peniel est devenu totalement et encore mature. Sikoyo yo mama mobimba ya quarantaine, oza mama ya lelote, ata ndenge olingaka choko na choko, to yebi ki ozalaka muto pembe te. Oza mama mobimba makambo mususu, ndenge ka omonaki, si j'étais à ta place, moi ici, si j'étais à ta place, je n'allais même pas venir kosala ba live moko boyete. Nalingaki na yoka nanga soni, na vandi nanga kana coin. Quel que soit ce que les gens vont dire. Donc, pour nanga, en tout cas, nous garder nanga silence. Nous garder pour nous garder respect nanga. Pas que na yanga pina banda ba live moko boy songolo pakata. Pourquoi? Tika Peniel Kimia, tika via Mike Kalambai Kimia. Mama Monique abota ki Mike Kalambai pona yo oya ko sambwisa ye awate. To comprena ki Peniel ayaki ko sambwisa ye parce que aza mwasi na ye abala ki aza mama na ya bana na ye. Akoti ko ya ko sambwisa ye mais pas yo. Ataka makambo nyonso ozo beta ki Mike Kalambai asala ki ngabo ye vaseline ekendaki kitaki. Yo moko na buzoba na yo. Soki eza makambo ya solo yo moko kana buzoba na yo. Parce que ceux qui ont acquis mwasi moko sage, une femme sage qui bâtit sa maison, je ne pense même pas que buzoba oyo olingaki okotango, olingaki okota na yo yangote. C'est comme ça, tu vois. Donc tika ba makambo bongo ma chérie. Tika omi pesa kilo ya kibo mwasi, omi pesa respect kibo mwasi, mwasi aza mutu oyo ani pesa ka respect, ami pesa ka penza respect. Mi pesa ka penza poa. Ozala mwasi ka ndenge na ba réseaux sociaux ba so ba komika kombo na yo okomika agité. Population ya nini ozo lukata yo moko. Tika Mike Kalambai Kimia. Tika Kimia, tika avanda. Soki balingi bazongana na mwasi na ye ba kozongana. Yo oboma libala nani? Oboma libala nani?
yo kuta oza na chance parce que Peniel azongeli na ye nzambe soki azalaki Peniel wana ya kala na minute oyo alingaki asambwisa yo. Cher Boutou, cher abonné, cher connaissance, tokomi na biso na suka. Zawadi wapesi nga kanda na niveau moko pas possible. Botiela biso ba j'aime, botiela biso ba commentaire, bosalela biso pe partage na système à bien la famille. Tosilisi na biso. Bye bye et à la prochaine.